Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs, il y a Tindika Télévision. Merci pour la présence Nabino, merci pour la confiance. Oyo bozo continue toujours pour prouver la fidélité au bozo accordé la chaîne Oyo Tindika Télévision à travers Basango Tomemela Kabino, décryptage, analyse, observation et actualité congolaise comme d'habitude. Merci Nabino ba fidèles téléspectateurs, il y a émission Oyo Debout Congolais, eza émission moko présentée na mwana na mboka na bino moko samba olonga ndenge na mesana koloba soki osambi olongi soki po osambi mabe olongi te wana itali moko mais awa na présentation ezali nde samba olonga. Merci beaucoup na Rifin qui sont maintenant Papi Kelly bapesi biso grâce à représenter kabino émission Oyo na Tindika Télévision ndenge bomesana kolanda ngai comme d'habitude na bosani ko saluer te ba téléspectateurs na ngai ya Canada na Ottawa oza na Texas na États-Unis na Californie na Illinois partout Oyo bozali. La liste est très longue. Il y a Bino Batouboza qui encourager l'émission Oyo pour continuer à éveiller conscience ya ba Congolais et l'ongola pe bo lili topé obscurantisme na kati ya actualité congolaise et topé information topé saka na kati ya République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, boza les bienvenus na émission Oyo. À la une y actualité na biso rencontre Outiko Salema entre Cardinal Ambongo na les trois institutions na biso tokoloba bongo to ebité tout mona ki conseiller spécial ya chef de l'état en matière de sécurité François Béa azalaki wana tout moni le premier ministre azalaki wana tout moni pe président de l'Assemblée nationale na président ya Sénat au menu de leur échange balobi que oyo toyoki parce que kuna ifsengeli toloba que vraiment diplomatie topé langage catholique ezalaki vraiment au rendez-vous na maloba na bango ya mikuse ba bribo et bimi ezali ya solo que pour na cardinal nous devons repartir sur de nouvelles bases pour na pembo salobi église na l'état ezali na mission moko ya ko servir peuple et sengeli base à l'ensemble va s'encourager mutuellement. Mais en dehors il y a oyo biso to monaki na caméra, en dehors il y a ba frustration oyo ba politique na ba catholique pe na nature na bango ba bombela ki biso nini ya solo pende lekaki po te yebi ki ba divergence ya minene ezali ko kabola solo bakambi ya lingomba otobengi catholique na l'état na biso oyo lelo azali représenté dans l'institution comme dans la présidence de la République, c'est dans l'institution YAC. Au Kabalango et Bandiwat, makambo etali gratuité, makambo ya seni, makambo ya gouvernance politique, makambo wana nyonso ndenge totangi yango awa eza na kati ya kokabola Église catholique na gouvernement ya République démocratique du Congo. Mais na wana nyonso tokolobela yango tout au long de l'émission Oyo avec les détails importants d'engue tokopé c'est là pour na ko meka ko éclairer bino si rencontre Oyo ezalaki inédite. Merci à vous d'avoir choisi cette chaîne na encourager bino pour s'accrocher davantage pour na ko landa ba information Oyo. Deuxième information tozo pe sabino ezali que ba kuluna ya kanya makasese ba produit ndenge biso moko to moni na ba image les 3000 kuluna ou bien 3000 et quelques oyo ba réussir ko kanga kuna pona ko recycler ko rééduquer bango ba produire ba fruit moko ya kitoko et monanaki na bileli mais ezali politique nini ezangi makambo ngo esali mape na ba province ebele to komeka pe ko lobelango awa parce que tout moni bato nyonso bazalaki émerveillé na oyo ba kuluna wana ba komi lelo ba kuluna bazalaki produit ya injustice sociale bakuluna bandai ko kata bato maboko bakuluna oyo bakomaki dangereux pour la société na biso to moni oyo bango lelo bameki ko produire na mboka na biso. Notre actualité aussi c'est les présidents zambiens oyo azali na visite na ye awa officiel na kati République démocratique du Congo baye ko kutana na président de la République Félix Tshisekedi pe président ya Union africaine
ici na poni information oyo ya motuya parce que toyebi makambo ebele ezali ko salema dans l'ombre oyo ezali ko opposer forme oyo ya relation oyo gouvernement congolais ezali ko entretenir na Zambie na époque ya Joseph Kabila na ba relation oyo ya lelo na période ya Félix Tshisekedi tant tozoyeba ke ba aventurier belé topé ba hors la loi ebele oyo bazali ko sévir na Grand Katanga bazali pe kozwa base arrière na bango na kati ya Zambie ba mususu bakimelaka kuna bakendaka ko se réfugier kuna. Est-ce que les relations avec la Zambie sont en bon terme et loko nini RDC ko kozwa na rencontre oyo président de la République basali na président ya Zambie tout au long ya émission oyo to ko découvrir ango à travers le peu des analyses possibles oyo bino bokomona. Encore une fois de plus, merci d'avoir choisi cette chaîne et continuez à vous abonner ceux qui n'ont pas sala yangote, partagez la émission, payez la kabiso commentaire ceux qui au mesana ko sala yangote pour encourager émission oyo. Tout moni ba représentant ya ba institution na biso ko kende ko kutana na cardinal Ambongo. Ba musu ba lobi de tout puissant. Bah, commentaires dans les réseaux sociaux, dans certains médias, bah, lobby, c'est le gouvernement qui s'agenouille na cardinal Ambongo. On ne joue pas avec l'église catholique. Selon les commentaires, il y a Batou Ebele, Oyo, Lelo, Babimisi, Nakati, il y a toile. Topé, Naba, information, O, Lelo, Ebimi. Pour d'abord, quand on a 4 informations, on essaie de bisoto la kisa. Opposition nini. Est-ce qu'il existe-t-il un problème entre l'État de la République démocratique du Congo et l'Église catholique? Officiellement, non. Il n'y a aucun problème entre l'Église catholique et l'État et la République démocratique du Congo. Mais dans les fonds, tout le monde dit que certainement, la divergence d'opinion, la divergence de vues, et opposition, ils qui certainement causala entre l'Église catholique et le gouvernement. Na époque, depuis l'époque à Kabila, c'est le bâtiment l'époque à Kabila, tout le monde qui peut Église catholique qui s'opposait na babu topé na ba façon ya kosala ya régime passé. Mais les locaux ya Félix Tshisekedi na pouvoir ememi forme ya sika ya ba revendication, forme ya sika ya opposition. Tout le monde dit que les locaux ya liboso ezali gratuité de l'enseignement. Première mesure salvatrice où ezomaki na Félix Tshisekedi président de la République pour na concrétiser oyo ezali moko ya mibeko kati na constitution na biso qui école de base ezalaka gratuit. Mais cette décision là prise par le président de la République et exécutée par son gouvernement tilelo etikala kondimamate à 100% na église catholique, c'est-à-dire l'État s'impose à sa manière na ba méthode nae en cherchant à faire participer tout le monde à travers la collaboration. Église catholique, bah gestionnaire, il y a église catholique, bah tikali kozalate d'accord na gratuité de l'enseignement na forme oyo gouvernement azali ko pratiquer yango bango bazalaki na oya bango makanisi na ndengo ba mesanaki na kala na logique oyo bango balingaki ba memela gouvernement. Et ça première divergence. Deuxième divergence ezali que église catholique pona ye makambu oyo ezali ko salema na seni choix oyo ezalaki porté na kadima na forme makambo salami église catholique yé mon côté toloba na en association na bato ya protestant baza d'accord té na début ya processus électoral, ça dit pour na bango processus wana eza mal parti. Il y a un camp, c'est-à-dire le camp de Félix Tshisekedi qui cherche à s'accaparer des forces na pouvoir électoral pour na kokende ko tricher na ba élection o ezali koya yango tout le monde qui biso nyonso son actualité les kaki ndenge nini baza ko s'opposer na gouvernement bazali ko s'opposer na makambo nyonso ezali ko salema. Et actuellement selon différents observateurs église catholique azali ko incarner opposition na kati ya République démocratique du Congo parce que on découvre que l'église catholique azali na kati ya ko s'opposer na nyonso gouvernement salaka oyo opposition ezali koloba yango pe église catholique azali ko sala
oyo ezali côté les batu mingi bazali côté les église catholique aza ko sala lelo balaïque catholique na balaïque protestant bango mutu bazali au centre ya opposition congolaise pour na comporter ba revendication ya l'ensemble ya classe politique na ba congolais au bazali ko se reconnaître opposant ya régime ya Félix Tshisekedi. Ont-ils raison? Ont-ils tort? Tout le monde rencontre Isalami. Na utaye koloba awa na sommaire que bande kona biso ebele ba congolais ba moni rencontre wana lokola avec moko ya faiblesse ya gouvernement ba moni que église catholique aza très populaire ba moni que makambo ebele ezali ko échapper bango parce que bazali ko s'opposer trop na église catholique yango baluki c'est le fait ba tia minduki na se po baluka lisolo ba ko solola soki tolandi malamu na ba propos parce que bato baza derrière na ba vidéo ba landi yango ndenge ba vidéo ezo circuler comment s'est exprimé le président de l'Assemblée nationale Mbosso et comment s'est exprimé le cardinal Ambongo baza na maloba na bango na ba point commun l'un par le langage pointu d'un politicien expérimenté ayebi ndenge nini politicien ko koloba monoko nyonso ko fongamaté et l'autre par le langage ceux qui vont excuser pour un terme le langage hypocrite des catholiques ndenge balinga koloba makamu bazo pesa embellissement bazo embellir mais au fond c'est tout autre chose que makamu o bango bazana kati ya kolakisa officiellement. Le cardinal Ambongo a parlé pour essayer de balayer ba critique nyonso o ezali ko salema na ba réseaux sociaux ndenge bato bazali koloba contre l'église que l'église ezali na conflit na l'état pona ye au moins publiquement l'église catholique azali na likambo moko te na l'état congolais mais par rapport à la divergence bazaki nango ils ont essayé d'échanger pour répartir sur de nouvelles bases tozui kaka nanu entre guillemets ba propos ya cardinal qu'est-ce qu'il signifie répartir sur de nouvelles bases ils ont échangé et pour lui il a pensé qu'il était honoré ya kozala ko recevoir presque toutes les institutions de la République, outre le président de la République qui s'était fait représenter par son conseiller en matière de sécurité. Kota la bilongi bomoni que frustration ezali. Ça on ne peut pas se le cacher. Un observateur aguerri à kota la bato ngona no babande ko s'exprimer état na bango ezaki nini. Est-ce que bazaki na esengo? Non. Deuxièmement, est-ce qu'ils nous ont prouvé réellement outre maloba parce que la communication ezakaka o bato ba loba na monoko te communication ezali pe atmosphère ezali pe geste ezali pe forme o mutu ango azali kolobela makambo ango totali ba geste na bango tout monité vraiment je ne sais pas dans ba analyse na biso ne tozali ko pesa yango soki ya solo papa na biso cardinal Ambongo, tata na biso, parce que pour certains, la déception est totale. Vu tout ce qui s'est passé, vu le rôle qu'a joué le cardinal Ambongo, la majorité des observateurs congolais, Naba Congolais, Bango Baza, très déçus d'avoir un cardinal qui s'exprime beaucoup en matière politique que dans l'édification comme un pasteur. Oyo akoki kosala mosala na ye na kati ya lingomba bato mosusu bamoni ke cardinal Ambongo akomi nde président ya état moko kombo église catholique na kati ya RDC. C'est le président d'un état dans un état parce qu'il s'impose et veut à tout prix que l'état congolais soit à genoux pour à se soumettre na o ezali ba recommandation na ye. Or tant tozoye ba bien sous d'autres dans plus na ba mboka ebele. L'église joue le rôle de la société civile. Bazape na ba limite na bango fixé. C'est quoi le rôle de l'État? C'est quoi le rôle de l'église? L'État musala na ezanini, église musala na yenini. Mission et église, ezali mission politique, topé ezali mission moko d'ordre religieuse. Kokoso et botami à partir ya wana. Na kolinga kozonga na ba détail auto surtout lobela mingi na be mission na bisoté tant totali nombre ya ba divergence oyo ezali ko opposer l'état congolais na église catholique lelo surtout l'état congolais ça totali gouvernement na ba institution
tout le monde vraiment que Kokoso ezali pour trouver un compromis qui va dans le sens de la paix durable. Paix des braves pour Salema, il faut à solo l'État congolais à s'assumer. En termes, il y a contrôle, il y a secteur, il y a éducation, c'est-à-dire l'État congolais a comme en mesure, il y a qu'à remplacer nombre important, part importante, oyo Église catholique azali ko représenter na kati ya éducation congolaise pour diminuer l'influence de l'Église catholique na kati ya politique ya Congo. C'est-à-dire ici, notre cardinal connaît bien que singa oyo bango bakoki kobendela l'État congolais pembeni ezali éducation. Tout le monde sait bien comment nous avons perdu le temps pour na rentrer à Bana pendant que Covid-19 est frappé. Bato bazolinga ba récupérer batanyon so perdu na Covid-19 pour na rentrée prochaine bana bazonga classe na ngonga oyo esengeli, c'est-à-dire na temps oyo ba mesana kozonga. Mais à cause des revendications qui sont incarnées par la politique, il y a des gestionnaires, il y a l'église catholique. Oyo pour la plupart, ba revenu il y a école, na ba revenu l'église catholique et kendakande pas na bango moko. C'est-à-dire c'est les cardinals, ce sont les gestionnaires, ce sont les archevêques. Mutumbongo ebele ya l'église na ya ba école et kendakande na mabumu na bango. O etikali baza ko gâter certains cadres oyo bazali ko travailler na kati ya ba église to na ba école catholique ezali ka juste pour flatter, pour flouer oyo ezali massacre o bango basala sur le plan financier na ba revenu l'église catholique. Mais koloba na biso bazali ko répartir na ba bonne base tout observateur oyo azali vraiment averti sur base ya makamuna uti koloba akomona que oui, certainement il y a beaucoup de choses. La paix est toujours à espérer, la paix est toujours à vouloir. Il n'y a pas de paix sans confrontation de Batoussou Balubaka. Il n'y a pas de paix sans guerre. Pour Nabamoussou, ceux qui bitumbe bundami après na simande boye na paix. Et là, au tozan nango ya munena wezali que le pape avait instruit nonce apostolique représentant ya pape na Congo azana ba information ebele o ba transmettre ki na cardinal Ambongo. Depuis le Vatican aza saisi na ba dossier ebele ya cardinal ndenge zo salima na Congo ya forme o église catholique azali komemela opinion na ye politique na kati ya RDC. Pape azana ba information o ya recevaka o ezali ko wuta epai ya batu ya Mbongo na raison na bango ezana Vatican. Je pense que dans la numéro A, comment le pape avait demandé à ce que Ambongo a se retiré et s'ingérer dans l'affaire et la politique. Mais le constat est amer parce que cardinal Ambongo suite à un lien à Zanango, suite à mazita au basi bakota ba réseau bazanango, poids et habitude na bango ya kozala toujours na kati ya politique, ils ont permettre bango te que babattre na retraite kakaboye. Récemment, le président Félix Tshisekedi a été encore au téléphone avec le pape François. Et il y avait même un autre rendez-vous où il fallait qu'il va se fixer les sous na pape. On ne sait pas le calendrier na bango qu'est-ce qui a été prévu. Mais pour le pape, à qui na ba autorité religieuse catholique qui va s'ingérer na ba faire ya politique, ba souka na rôle na bango ya ba religieux. Ba pesa ka opinion ceux qui tant ezali ya kopesa ngo mais ba éviter ko exercer ka politique courante, c'est-à-dire ko banda ko cautionner o ezali mayele to pe makanisi ba politicien moko boye ko komisa ngo lokola opinion ya église catholique. Ça Ambongo comme cardinal azana ngo déjà na kati ya matoi na ye. Na kanzi tant to abordaka sujet o bande ko belé ba catholique ba komela ka biso cardinal, il faut qu'on respecte tout ce que les gens savent. Mais quand on regarde ce que le cardinal fait, même le cardinal Ebele Baleka, la politique, Toyebi Makamunini et les cas qui, depuis l'époque à Lumumba, les gens qui voient des documentaires, que même Lumumba avait dénoncé l'utilisation de l'église catholique, l'utilisation de l'évêque pour s'ingérer dans l'affaire politique. Ça ne profitait pas au pays.
Congo bénéficiaire nango te. La preuve en est que ce total erreur, il y a des responsables catholiques, des autorités religieuses catholiques, na kati ya politique à Congo, c'est grave. Tito koma na ba Mosengo, na ba conférence nationale souveraine, ti azoya kukufawa. On n'a pas le temps de poursuivre chaque erreur na politique ya Congo. Et comment rôle na bango ya troisième voie ceux qui ba koloba la société civile, bango ba profiter nango pour basa la politique active. Mais ici, le pape avait recommandé qu'il puisse y avoir paix entre acteurs politiques congolais na église catholique, c'est-à-dire bakutana basolola. Mais le président Félix Tshisekedi sachant Soya Sali en tant que garant de la nation, en tant que père de la nation, les images en disent. On parle d'action que Tshisekedi a menée depuis qu'il est au pouvoir, c'était pour garder une bonne relation dans l'église catholique. Mais le responsable de l'église catholique, bazana katia lingomba moko politique. Le bazana makamuna bango déjà basalaka ils ont empêché bango balinga Tshisekedi. Ils ont empêché bango bakota en action ils ont salvatrice ya Tshisekedi. Ils ont continué à faire ce qu'ils font. Tshisekedi est allé pour koyamba mbongo comme cardinal. Pendant qu'il avait autre chose à faire, mais à se dépêcher. Et pendant qu'il avait même péché, quand même, c'est qu'il a rekendete, tant qu'il ne peut investir en bon. Mais c'est qu'il a fait de son mieux pour être là. Tant qu'il a fait la première messe na stade des martyrs, na Kinshasa, messe na liboso en tant que cardinal, Félix Tshisekedi était là présent. Chose que le président Kabila, Joseph Yakala, atikala kosala ngoti. Ici, comprenons que la paix autre, comme on les kosalema, ezali imposition, ezali souhait à Vatican que l'institution ya Congo, monde entier zomona musala malamu au Félix Tshisekedi azosala. L'Église catholique ne peut pas être dans un moment oyo contre mutu oyo azai apprécié dans le monde entier, voire pape Yemoko. Le pape n'a rien à reprocher à Félix Tshisekedi comme ça, monde entier, mona, azanangoti. Pourquoi l'église catholique du Congo aurait des problèmes avec Félix Tshisekedi? C'est pour dire que l'État congolais est à genoux. Non. Mais il fallait qu'il va mettre sur pied un agenda solo là. Est-ce que l'église catholique ne veut pas de la gratuité? Quel est le rôle de l'église catholique? Bato ba komi ko marché, soit disant CLC, soit disant ceux qui claquent. Les laïcs et les catholiques, les protestants, au nom de l'église catholique, est-ce que Ambongo, ils assurent bénédiction? Il y a des individus aujourd'hui qui utilisent l'église catholique, opposants, comme l'église catholique. Et c'est sur la bénédiction d'Ambongo. Il a fallu vendre la Makambouana, éclairer l'institution, position officielle de l'église catholique et Zalinine. C'est-à-dire qu'au bout de l'institution, na cardinal Ambongo ezali avait la faiblesse te ezali ndenge bango moko pe balobi ko clarifier ba point de vue pe ba position na bango. On peut du moins s'en remettre na position na bango officielle que église na l'état bazana mission moko ezali kozala au service ya peuple mais mutu na mutu ko travailler en fonction ya ba limite na ye. Voilà pourquoi nous Congolais nous devons être très prudents. Ce que Moni Moutou a débordé dans le rôle, c'est aux Congolais de savoir ce qu'il faut, s'il faut faire. La polémique est dans le sens, mais les Congolais doivent être sérieux, comprendre et l'autre soutenir et pourquoi il faut soutenir rien. Dans le bas, il y a information, il y a Bakoulou, c'est parce que c'est une bonne nouvelle. Quand c'est bien, c'est bien. Nous devons avoir la culture, nous Congolais, il y a quoi appuyer Makamou et Zamalam. J'ai mentionné cette information pour parler en bien. Les 3000 Koulouna, tu as qu'ils sont insignifiants, surtout taille la population de la ville de Kinshasa. Mais bazo servir de miroirs, bazo servir de modèles, bazo servir de points de départ. Il y a politique, il y a malam, il y a encadrement, il y a jeunesse. Il y a ndengeni bako ko réduire délinquance juvénile, ndengeni bako réduire criminalité où ils sont basés sur l'injustice sociale. Tu es bisognon ce que Koulouna ezali fruit injustice sociale parce que ba revenu nyon sur mboka mbongo nyon se banaye ko kota na mboka ezaki mal géré pendant 18 ans règne ya Kabila.
les circonstances sociales, politiques, économiques, oyo eza à la base. Il y a kokoma ebele ya bakulu na ville à Kinshasa ezali basé sur l'injustice sociale et politique. C'est-à-dire régime à Kabila, nous te fabriquer biso bakulu na ebele. Mais koyet c'est que d'ailleurs tu constater que action au menaki dans le respect de la dignité humaine et boti le fruit nango. Batouana, ba jeunes gens wana oyo baza parmi ba grands koulou na ville à Kinshasa. Aujourd'hui, ils peuvent apprendre plusieurs métiers. Lelo va apprendre yango baza miroir ya jeunesse. C'est-à-dire que mutu ata tangité akoko zala utile pour la société na bala kisi ndenge bazo produire ba bon baza ko produire ban. Mais loko ko interpeller ba structure rebelle, ba ministère rebelle improductif. Ici, je trouve une raison. Il y a quoi interpeller ministre, il y a jeunesse Yves Bonkoulou. Il y a toutes les raisons de dire que c'est un ministère improductif. Yves Bonkoulou azali na ye mutumoko azana par simple formalité. Oza ko incarner na yo vision ya jeunesse congolaise té. Nanu au servir président té pour na kopé sa discours o ezali ko rapprocher président na jeunesse quinoise et congolaise en général. Quand on sait que les jeunes gens wana, il fallait avoir un plan, il y a sauvetage pour sauver ces jeunes gens oyo ebele baza désœuvrés, ebele batangité, bamusu batangi classe mais bien été. Quand on sait que les diplômes d'état leur étaient distribués gratuitement. Classe et mati, moi n'a pas mati classe. Classe et mati, moi n'a pas mati classe. On a souka ba PC diplôme. Ba kunu na wana, ba musu baza parmi aux autres biso pas diplômé. Mais diplôme à modèle ni. On devait avoir un ministère de justice qui a un agenda sur la jeunesse. Jeunesse c'est ba agenda moko superficiel. Ba agenda moko technocratique. Kaka ya batu moko boye na ba bureau des agendas clairs. Service national les a qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais bah prouver quand même na ba moyen le président de la République a pesi bango to moni ba bemeli biso du concret. Le concret c'est que dans moins d'une année les Koulouna qui sont partis là-bas Koulouna ba comme utile pour la société. Aujourd'hui, il y a même bactéries il y a bonne foi ba ko commander ba banc. Même le gouvernement peut commander le banc à son matériel à commander ba banc et pas ba Koulouna wana. Ça va servir que ba école mususu ko ezangi ba banc. Nakati ya compte ya gratuité pas payer ça baba. Mais ministre Yves Bonkoulou, vraiment je suis de ceux qui pensent que il fallait aux anneaux ministre à justice. Ça ce n'est pas pour na koloba pour na parti ya jeunesse. Il faut vraiment aux la ministre moko ozo comprendre la réalité à Congo. Difficulté tous en Angola lelo ezali que ba jeune congolais ba sala kanini. Oh, même à niveau, même au bazar mesure de la projet, il faut accompagner Bango. La plupart ne savent pas projet c'est quoi. Comment commencer un projet. Ils ont un projet, mais dans la majorité, ils ne savent pas par où commencer. Ça, c'est à l'État de réfléchir comment venir en aide dans ces jeunes gens-là. Oh, ils ont salé le service national et l'Inga qui est salé na ba province union avec l'aide ministère du travail, ministère de la jeunesse, culture. Ministère il y a travail prévoyance sociale. Ba ministère est belé, action ministère affaires sociales. Est-ce que ministère il y a jeunesse et il nombre il y a ba jeunes gens bala la libanda. Ministère affaires sociales ba yebi nombre il y a ba jeunes gens au bala la libanda, ba za pe ko bota. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa est peuplée de chègues. Au pe bazo bota, baza pe na souci ba on pe ba bota. Bazo bota na ki chègue na bango. Est-ce qu'on a même les nombres? Sur le but mais est-ce qu'il y a agenda na yo son nombre et en gros combien? Voilà, on a des ministères improductifs, il y a formalité pour envoyer baguettosa dans le ministère alors que zo servir dans la nation et l'autre mon côté. Aider les pays à décoller, service national il y a mon côté, ce service national à éteindre la province mais on doit voir le ministère de la jeunesse s'occuper des vrais problèmes de la jeunesse. Il y a des jeunes gens ceux qui va bengi bango ba volontaire. Sur un même projet, il y a service national, il ne faut pas attendre que Bakoma Bakuluna pour que nous avons un service national. C'est à la base. Parce que les autres, c'est un moyen déjà d'étouffer. Les autres peuvent créer aujourd'hui d'autres moyens. Qui sait?
Ceux qui les locaux, zela, à revenir à Malongate, ils finiront encore par devenir d'autres Koulouna. Mais Koulouna a tout le quoi, Monique Aba et tout fait bango, ils peuvent devenir des criminels. Bato bazo kalaka batu na baket, bato bazo sala banen. C'est toujours les gens qui sont dans la même logique na Koulouna. Si on a vraiment un ministère où ils sont sérieux, je pense que le travail fait par les ministères, par les services nationaux, ils ont un service attaché à la présidence. Tant que le budget de la présidence est likolo, au lieu que service national a zosenga qui est comme partout dans la province au moins dans le centre wana pilote. Mbongo nango et vous allez affecter la présidence, on dira budget est likolo parce que bamso pour na bango ceux qui budget la présidence c'est mati, ceux qui dépassement budgétaire et ça la présidence c'est là qui c'est détournement. Mais allez-y voir le nombre de services oyo, ba services est lié à la présidence de la République et ali ko rendre. Ceux qui comprendre na kanisi même critique na yo et vous na bolingo ya mboka ou ça critique moko infondé. Je vais terminer par ces points où ezali important lisusu ezali koya oyo président zambien aye na kati ya RDC aye na visite officielle. Visite na officielle bandi ko makambo ebele menga na poni angle moko ezali très important politique. Ça fait très longtemps que ba aventurier ebele na Katanga. Ba criminel ebele na Katanga bazali kozwa base arrière na bango la Zambie. Tant tu veux que bactère politique ebele ba mafieux ebele base arrière na bango eza Zambie. Batu ya FCC ba kabiliste ebele, nous avons fait des éléments pour dénoncer cela. Une rébellion ya munene lingaki kota na aventure ya bakatakatanga au Katanga avec batu FCC et certains politiques au batunyon so bayebi. Base arrière na bango c'est la Zambie. Ceux qui vont qui font les aventures au Congo, bazo sa ba criminels, bazo qui ne se réfugier wapi na Zambie. Tout le monde sait comment la relation diplomatique entre Congo na Zambie et Zaki chauffé. Moi ben chafouré Zalaki. Il y a même à un certain niveau au Zambie. Quand à l'époque, il y a Félix Tshisekedi qui découvrir que la frontière n'a pas tout respecté, tout côté na bamboka na bango. C'est seulement à l'époque de Félix Tshisekedi que biloko anezoye bana. Alors que dans les dessous des cartes, il y a du minerai na frontière na biso na Zambie. Oyo ba politicien à Congo ya miyibi basi ba sala déjà makopa na bango na ba Zambien ba exploiter na bango ango. Mais tant que Bamoni Félix Tshisekedi aye et l'autre wana va découvrir en Zambie bimisi mbango ba militaire na ye non à côté na ba village congolais non té eza conflit moko eza lié na ba frontière tout ça alors que le fond ce n'était pas ça. Voilà les plus grandes raisons pour lesquelles le Congo pourrait bénéficier d'une rencontre officielle et salami entre le président Félix Tshisekedi na président ya Zambie. Makamuso ezali munene ezali ke John Numbi akimelaki wapi na Zambie. Ba aventurier belé bazali na service secret prochainement il y a un numéro na kolobela parce que mutu wana toyebi malamu aza toujours na ba service secret baza kosala ba aventure pour na kokimisa ka batu kobomba ka ba criminel ou bazo commettre ba crime na kati ya province Grand Katanga bazo ki ne ko se réfugier na Zambie. Madusu eza ebele na Zambie. Il est temps pour que la RDC en profite pour na kokanga Madusu wana. Zambie aza la porte était ya ba criminel oyo baza ko linga ko pelisa moto na Congo pour ba ko batama et servir de base arrière té. Je pense que c'est ça le plus grand sens. Il y a diplomatie à président Félix Tshisekedi vis-à-vis ya batu oyo ya Zambie. Na bato bazo kanisa que ils peuvent encore créer une implosion na kati ya Katanga parce que l'ennemi à nation balalité. Le temps c'est le temps, vous l'aurez compris. Vitesse à travers laquelle natamboleli nango na point o nazako suki sanango. Merci à vous vraiment d'avoir suivi ces numéros comme d'habitude. Merci à vous d'avoir apprécié. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez vraiment ce numéro si vous l'avez aussi aimé. Faites-nous des commentaires, envoyez-nous vos suggestions pour émission Oyo Koba toujours ko ça il a bino makambo ya malonga. Aidez-nous de près ou de loin, financièrement ou à travers n'importe quel moyen ou bino bozo ça la poto améliorer qualité ya émission Oyo. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné
pour émission Oye Komelabino, il y a Ndeko Chak, on a Ndeko Mike. Merci une fois de plus na Papi Kelina Rifin qui sombe ou bazaba kolochem oyo bazo sala que émission et parvenir bino. Merci pe na ba Ndeko na biso oyo nyonso à partir ya diaspora bazali ko songer na Congo po makamwa malamu et salema. Je vous dis au revoir et prochainement. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il la Londres, et salut ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Mia Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so kotamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabiloko nyonso tela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.